parleurs, médias panafricains. Merci Nabandeko, depuis les États-Unis, depuis la Belgique, depuis le Canada, depuis l'Afrique du Sud, je peux pas dire Kinshasa, nous Congo Brazzaville. Tous les awa na musée national. Vous voyez histoire na biso, vous voyez que œuvre d'art na biso depuis le fait président Mobutu, parce que temps est belé na Rosala. Na Rosala, bon ma bisika moko eux le moment ba na quitté. À partir du partenariat RDC, Corée du Sud, nous avons un bâtiment qui Tout le monde a dit Awa, le roi Philippe, roi de Belgique, Koya et le roi d'Am Konzambo, Félix Antoine Tshisekedi. Vous pouvez m'appeler quelques œuvres d'art, on va pouvoir remettre Awa. Les Ali, symbole, il y a beaucoup de Bisso. Les Ali, qui la Bisso, qui l'a dit. Mais Bandeko, qu'est-ce qui s'est caché derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière le monument où vous allez comprendre œuvre d'art la biso fandia wa bisika yo zomaki et fanda maki ba mvula ebele po yeti awa bande ko bazali ko tembe samba na makaso est-ce que ça l'a toujours est-ce que bikeko ezali a on a vu le prophète Kinshasa na kati ya musée est-ce qu'ils ont toujours un impact puis ça va pouvoir spirituel c'est des questions de fond autoya wa pour que tout rappeler ko solango boloka biso mikolo ebele tozali awa na kati ya musée national tozali un peu ko solola na bikeko yango tozali un peu ko solola na bakoko toujours côté un peu na kati esprit yango pour comprendre nkita na biso to solola awa na ba guide ba vraiment bazali ko maîtriser ma solo ya culture tout na ba question na ba yero bazali na biyano ko to ko ko ba biyano oyo singeli pona talisa mokili mokimba po to garder connaissance oyo na kati ya biso to kutani pe awa na guide Shekina to kutana ba ndeko pe belé et comment nango esika moko bandeko nyonso bayaka une manière ya kosangana pe pona kotala ba œuvre d'art ya bikolo nyonso tant to kotaka na kati ya musée ezalaka nango likambo ya tribalisme te Mukongo Muswahili Muluba Bangala bango nyonso basina awa bomoni tenio na lati ezali sans parti pris ezali elembo ya mboka alors toko mon un peu de résistance ensemble la vidéo tout le monde a que basale ezali belé beauté voilà. Alors, c'est notre Boyambi Bisso, haut-parleur, toujours ça là, quelques investigations à avoir, les taux d'analyser, on va d'abord pour ces possibilités, vous voyez, comme vous dites. Jean-Jacques Manoana, nous allons responsable exposition à musée à tous les 3 salles à musée, on a des qui parlent, on a exposition. Depuis musée Banda, nous sommes exposés à la musée, si nous avons étant que responsable, il y a une grande réserve, il y a 16 000 objets nettoyés à continuer à l'État pour la culture. Voilà, au parleur Azali Awa, la investigation, au tel ici que au Banda qui est au outil depuis, donc nous sommes l'État, la culture. Mais est-ce que œuvre d'art ou que l'on bisika yo makiza ki wapi nanya ndimaka kesa le sika wana kolongo nango eya wa makamuni nyele kaka ki basolo ni nyele kana na kati peu bande ko ba ko comprendre voilà toi la histoire à musée bandi to bandi musée histoire bandi na 1969 tant le fait président Mobutu a président ndé akutana gina président Sédar Senghor puisque Sédar Senghor a qui perd ya négritude Mobutu a qui perd autobengi a recours à l'authenticité tant bakutani le fait président Mobutu Senghor aslaki awa a ebisé que pour nan na yo ebalana il y a recours à l'authenticité faut na mona musée za na kata mboka na 1970 ndé Mobutu a eu une décision ya kosala oyo musée azib ba expert apesi bango mbongo nde bakei kosala récolte ba biloko to na ngolo na kata musée lorsque qui récolte il y a 45 000 objets obsaki na comme si que pour vendre des lagités nde bazwaki ba œuvre wana ba memia wana ngalé mais si que zalaki intendant ya Mobutu na mongaliema nde sika wana na kata kanchat batiaki yango comme le cas provisoire na provisoire wana et duré na si ba 52 ans 53 ans nde toyo kozwa makanisi awa tangu président ya madame ya Corée du Sud alekaki awa nde collaboration zomi entre pays na biso na bango ayeko ndima pona ko construire musée autour na lelo awa na 21 millions tant on va ni ko construire ngo nde pona ko zabilo ko na ngaliema ezalaki biloko bakoko bazwa ngo ndingo na te tant ko kotaki basalaki ba cérémonie tant on peut zobima fo ba cérémonie et salama nde to ayeko la cérémonie ya ko waka makasu
ya kobwaka masanga po mais on a quatre guide tous on a tout énormément parce que bande ko belé lelo baza ko lo baké nzamba na makaso sala raté que ba pouvoir na biso ancestral et ça la sauter mais yo c'est biso que ba œuvre wana pour les longs kuna et c'est là qui pose la cérémonie mais parmi bino bato ba yimaki bazala kité bon bato nyoso bandi maki ka po lelo congolais mais toi na kata culture tant on sala na kata musée fondi ma culture pour ata auto benga Jésus azangi na kata culture na ye tant ba memaki na temple ezali culture na bango puisque yemoga lobi ke don pesa ya kaisa na kaisa la pesa ya nzambe kaisa la sege za culture toko boya culture ya culture mabena culture malamu mais culture wana zali ke ozo senga ke ndenge ozo senga ta ba pasteur ba ke bala peka na culture apesa akopesa coutumier apesa culture apesa makasu apesa masanga apesa ngopandi po ya za pasteur fa boaka mais tant apesa ka sege a reconnaître la culture ezala na kati wana to sala ki culture papa to boaka ki makasu papa journaliste to boaka ki makasu na masanga puisque y en a tambour moko monene ezalaki wana po yango ebouge fo cérémonie wana esalama ntango baye kobwaka makasu nde si tambour wana eye kobouge ntango tobwaka makasu te 60 personnes 50 basimbaki yango ebougeaki teke po totombola yango mais ntango tosali cérémonie tambour ebouge batomboli yango tambour est-ce que ça là qui va décaper na bateau oui auto bengi le coller des gars bato musu bakata na ki ba sapato ba musu bazoka ki ba musu ba pantalon parce que bazoka ki puisque basaleki na mutu makasi na pour cérémonie sur la marité moyen a bouger ça là qui mais tant que ko la cérémonie to tombola ki on a pété nyonso ba image tout ezali nga na rose na ba image ezali ti to tombola ki on a pété nyonso ndi matina kata camion et 50 personnes ba kokite to senga ke to ebiseni awa toyaki awa ezalaki esika moko provisoire totongoli ndako na oyo esika okoki kokende kovanda nde telema totombola okende kovanda mpo bato bamona yo awa oza ya kobatama me na liboso mpo tomoni bato bamona yo mpo balobelaka yo mpo kitire ya mboka na biso ekende nde ayai koyoka atombami bakoko bayokaka basalaka donc samba na makasu esalaka mais lelo bandeko ebele baza komona ke baza kodute esalaka te toloba nini parce que bon bato alokuta to bien baprincipe na bazaka makasi bamosusu bao babengi bacharlatan bakotiki ndoki ya bokoko basangisi na yaki mundele nde bazomona yango esala te bamosusu bazoya kosala selon bango yango zambe bokoko esengaka masanga na makasu ezali bokoko na biso esika nyonso ata awa tozali bamfumu mpo bakota awa bayaka na babwaki makasu bakoko baliaka makasu mosala bango kolia makasu mosala bango komela masanga oyo bandaki komela yango topesaka bango oyo ya bango longonia mpo ke bafungela biso banzela masanga mbila ya mbila penza na makasu oyo wana makasu ya bien voilà alors là toujours yoki déjà introduction bandeko déjà batune ki bazaki ko chat un tembe yoki ki ntsamba na makasu tambo déjà yoka guide du monde zone baki tambo 50 personnes ba olinga ba tombola eloko wana bazoko kati parce que respect to fait principe nango ya ko honorer yango ça la cérémonie bo tembe nous avons un problème ni tous on a quatre mboka Congo c'est à dire tout ça un problème roboué que ceux qui seulement quand seulement ba cérémonie tu reconnais que bilo moins miki peut-être que tu retrouver ba solution dans marambo toujours tambola toujours qui n'est partout pour la solution or qu'il rien alors tu vois déjà au la solution d'abord c'est pas c'est marrant ni les amis oui voilà première ça ba exposer ba biloko ba koko na biso awa thème nango ezali l'homme face au défi de l'existence moto azalaki liboso ya makambo oyo bandai koyela ye po ke alongwa na étape wana ba étape nyonso mabe bandai koyela bike na longwe awa fona meka ko améliorer po ke makanise banda ko pusana bakoko na biso baki ba savant na ki savant na mo batangi ba classe te mais bandai ko longwa na ba défaut bandai koyela bango awa to longwe na âge de métaux to ke na âge de boy to longwe na âge de pierre taillée to ke na âge ya métaux to bandai ko pousse na tibilambe yaki nde tokomona ngo na kati awa innovation technologie tomona bango bazali kosala yango tokomona ngo awa ndenge bandaki kokende étape par étape mindela bimisaki bango nde kaka nde bango nde bainventaka mindela kutaka biso so tokoti awa komona histoire nyonso mindela kutaka biso tozalaka bien organisé na culture na biso na kati ya société na biso na bokonzi na biso na makambo nyonso tozalaka na yango ye ayebi koyiba biso makanisi ndaki ekosala badesign na makambo na ye mpo akende nyonso akutaka biso ozalaki bien organisé tozalaka kolataka banzete bakasa bomba boye nde bazokosa alors ndeko mpe tozokota ndeko cheki na pe tokuti mpe visiteur mpo azali awa mbote ndeko nasala tozala mpe kokota mbote ndeko yo mpe oye mpe awa tokuti yo oza kovisite boni oui vraiment ça va très bien na ngwalu ya bancetre awa ezali
miser place où réunit la force ancestrale na biso. Une fois que nous sommes dans la capitale, nous avons été pour rendre visite. Alors, bien merci, les belles rencontres. Et ça y est, c'est un temps où nous avons lobila o Italie culture topé ancestral. J'espère que nous tenions azala pempe na visitation par contre que bazokuta na bachanglatan na bato na basalela bango siseni to suivre awa guide ba o baza na service ya ko garder ba objet sacré ya mboka na biso apesi orientation qu'il faut malgré to fongola kempe égyptologie na oyo etangami na badate ya ba 1482 ya donc Henri akeko signé contrat akeko tanga disons donc Henri azali premier monseigneur oyo ayaki na sujet ya ko baptiser papa na après avoir ko baptiser papa na ye et ça là qui en sorte que tant ba baptiser papa na ye akomi chrétien et c'est par là qu'il a livré qui o ezalaki histoire secret na biso malgré na sima ya bongo mutu nyonso te azalaki convaincu na kati ya mayele na ye en tant que mwana oyo abokwamaki mayele wana ke nozwa ya ke monsieur labe aye abaptiser papa na ye papa ne lorsque akomaki déjà baptisé alingaki pe entourage na ye ezala baptisé papa na ye kopesa accès na badisciple nyonso batali roi to bandoni ancestral owi ngai na obligé mais mama ya ye moko roi. Là, je parle de Alfonso. Zingankoum, tant à Kozwa Nini, à Komagine Zingankoum, mais le nom c'est Alfonso. Là, je parle de Alfonso. Oui. Donc, Tango a pesi accès, a pesi ordre, que Moutounion Soyo, Bako Bouila, na objet, Yabansente Nabiso, à cause de la pini à mort, Toko brûler. Or, Abo Sanaki, Mama Yaye, Mama Naye, a Gardaki Yaye na ba grotte. Et puis tout le temps akomaki na ba demande que non ngana ki na bilanga. Or na bilanga kuna azoke sala ka ba pratique puisque ba j'espère que tout suivre awa ba papa azali awa lobi bien que ba objet sacré na biso esenga ka te depuis ko keno déposer yango et libela esenga ka pe il a des fois inauguration ya ko boa ke la bango o ezali ba droit na bango biloko ba liaka ndenge mama pe bando sala mo ba déplacement ba déplacement il y a ko sala un peu ba cérémonie concernant ancestral na biso abana ko sala bongo ba cérémonie or ezalaki na ba soldat bazalaki na ba inquiétude mama ya mokonzi nini kaka kenda ko luka ko provoquer ko kota na zamba ba sali finature balandi ba ke ko découvrir na grotte à exploiter à biloko former l'ancestral nini objet na biso abano lié ça ba koko na biso no pesa bango ba biloko. Pendant que vous êtes en pleine cérémonie, quand vous sali déjà incarnation pour la en contact, là au fond, au déployer tout pour pouvoir ancestral, aux relations encore physique, nous sommes des initiés. Donc c'est par là que Babriska qui est sali perturbation, Bazuye na Kimakasi, Baki la Xarwa, comme Balépreuve, Yo Olobaki Biso de Pesa, Nzambe na Biso, pouvoir ancestral na Biso. Mais propre maman na yo pourquoi à désobéir na mibeko oyo moko olobaki en tant que roi a s'étonnaki a regrettaki et puis maman na ye babongiselaki bayebi bon j'espère que ngana lobaki et ya ko tomber à organiser fête babeti ba cloche pona ko benga bato bazalaki là je parle histoire ezalaki na Mbanza Congo parce que donc Henri azalaki na soyo ezalaki proche ya Mbanza Congo ba ngonyos tu ba mati oboya fête ba bombi ba niama fête roi organiser fête yango surprise na bango ezalaki nini alobi ke mibeko nyonso wana na pesaki j'espère que bino nyonso tu boto saki mais propre maman na ngai akokaki kotosa te o ngana lobaki alors elakisi ka tamboli likolo ya maloba na ngai en tant que Nazarwa a recommandé ezalaki organiser fête wana 2 semaines ba pikoli libulu ya 20 mètres ba placer ba bambou bazui kiti ya roi en or ba placer wana likolo bazui mama na ye batie likolo pendant que balimaki fe na se kuna ezalaki ba bambou ezalaki attaché na basinga dès que babendaki basinga mama na ye asali nini akiti na kata libulu tango akiti na kata libulu pigeon ebimi epesi voix elobamaki na Kikongo biso za ba Kongo alobaki na Kikongo nini mpila ngiendele
un pile à Guinavou, tout là. Donc ça a été comme ça. Donc, et la qui est-ce que vous comprenez? Mais maman non. Mais j'espère que au moins une connaissance va monter en haut, va copie, bon, etc. Petit à petit, on va découvrir. On est à disposition de temps pour la chaîne, des fois, ils allaient qui éviter tout le monde à la mer, ancêtre va accorder grâce quoi. Tout le monde a dit donc c'est un peu ça, photo partager aux Alimoba. Donc autant pour enseigner, vous avez paya. Jésus a yaki kutu kozwa secours na biso mabele na Égypte. Alors, toza bantu. Lelo motunyos toza bantu. Est-ce que toyebi toza ba descendant ya nani? Toza ba descendant ya Uzer Muntu. Uzer Muntu azalaki pharaon noir na Égypte. Pendant que ba Ptolémée ba zalaki wana Evergette mobile ya Bérénice ye aya ko produire o babengaka Sodomo. Mabe oyo bancetre ba réservaki ke batu bakotambola te na mabe wana bango bapesaki accès nango. Tozalaki poursuit en Égypte puisque tozalaki na Memphis. À l'époque bancetre bazalaki na Memphis. L'état toza na Memphis mélange eye kosalema pendant que mutu mwindu akomi kosangana na mutu ya mindele po bayaki na koyekola na Égypte. C'est par là abomination ya kosalema ba ancêtre bapesaka ba principe wana ezalaki na sujet nini okoki soko limi kobala ba okobala mwana tata mwasi na sens nini po garder secret o eza na kati ya famille mais ezalaki te en sorte que ekoma ko produire makambo ebele siko tango déjà mélange ekosalema ya barasi. C'est par là que okomi koteka secret ya ndako na bino na mobali no obosani ke ye aza po blanc bameti baye ko chasser ba ancêtre na biso ya ba noir na Memphis na en Haute-Égypte ba poursuivre biso tokiti na Thébès. Thébès ezali na sud ya Égypte na Thèbes. Bana batali même soki totiki bango kuna bakosala ka tout possible baya ko chasser biso ba poursuivre biso kuna papa biso to quitter kuna to yena Kivette centrale. Tant to yena Kivette centrale, il a des fois na répétaka Afrique eza na ba histoire de belé. Selon moi, selon moi, il faut to réapprendre biso nyonso o eza ancestral na biso puisque Cosmogonie o ya Moïse. Si c'est vrai que Cosmogonie wana ya Moïse ezalaki Cosmogonie wana ezalaki inventé na ye Moïse. Sinon ba brilaki te bibliothèque ya Alexandrie. Pour na to perdre ba secret o biso to yekusaki bango ba bima lokola bango nde batu ba créer yango. Raison pour laquelle moi j'aime enseigner na batu. 4 races initiées o ya ko ignorango aluka atanga connaissance pour comprendre que 4 races c'est vrai. Voilà. Dans 4 races, voilà. Le lot Charles d'Angleterre a aussi un secret arche de l'Alliance, c'est le bango, mais Cosmogonie n'a biso le cola bombango, mais biso to ko relever yango. Ba œuvre ya ba ndenge ba présenta ba participation ya la reine de Saba na contribution ya 140 000 tonnes ya anor à pesa Salomon. Oler ba présenter pe ya Kankumusa na Mali, ancien roi akendai offrir na Mecque na pèlerinage à pesa 10 000 croisades en or. Impossible pour offrande wana to bengango amera. Impossible de trouver mon tapé sa sorte nini wana. Ba reconnaître qui yango moniti lelo libanga ya pèlerinage eza enveloppé na tenue noire en sous forme ya ko reconnaître moyindo o ya salaki eloko di jamais vu. C'est quand comme ça. Alors koyana ye amemela ki biso ba pesa azalaki accompagner ba pesa ba serviteur. Là je parle na 12e siècle. Na Égypte islam ezalaki mais ba enseignant wana bayaki olie baya pesusu na koya ko longola biso na boumbu ya côté ya ba esclavagisme bango islam bayaki susko ko pesa gunango pona ba intérêt na bango ya pourcentage. Alors tu as un peu papa comme ça tellement on a to évoluer ba comprendre histoire. Voilà. Alors tout ça pena guide toyé et na kobeta même ba masolongo tout ça pembeni ya migration des êtres humains provenant de l'Afrique. Guide tout ça
Ah, on a invité dans un âge. Toi, on a âge de la pierre taillée. De la pierre taillée, a origine de l'humanité. On va reconnaître, mais sous forme de réunir, on va mais on reconnaître que la première os, découvrir que c'est en Afrique, précisément, et la Tanzanie. On va bien. Mais on va que ancêtre auto bimisi bango bausi na pana biso zande origine ya mutu origine ya nzambe za Adam wana balobaka wana donc bamapolokuta wana soki to bando ke makambo Adam na mema na makanisi ya kwebisa oke Adam na Eve babotaki bana mibale bazalaki mibali metango baboti bana mibali ya mibali ba Adam nan abomi Eve akufi ye Adam kotaki neke na kobala abalaki race ni bautaki wapi biso za ba descendre Adam na Eve kasi on a le bâti Caïn Caïn bomi Abel Caïn bomi Abel ye Caïn accueilli pour se réfugier côté que babia qui n'est pas abala qui banane pour biso ba descendant ya Adam et Ève puisque biso ba descendant Adam et Ève c'est le bango siko biso ba descendant Adam et Ève Adam na Ève ba botaki bana mibale wana moka bomi muninga bon après wana mususu ba na sima mususu so ba na sima wana sima mais oya qui n'est pas bala wana bazaki ba leki bazaki mikolo na bango baza en racine point d'interrogation dans le kuta il y a histoire de bomba biso awa tozandi na awa pour l'accès bango que nyonso wana ezali à centre l'Afrique la terre la plus ancienne du monde et si comme mokili banda c'est à 130 000 ans avant Jésus-Christ et si comme mokili banda c'est l'Afrique centrale et on va dire l'Afrique et le berceau de l'humanité Afrique centrale ezali terre la plus ancienne bango so baya awa baya na sima pour tout le monde qui naissance à Mouti Awa, ne bandi ko pesa ba naissance ndenge ndi ko ko ba wana ba bandi ko ya ko poser na bani mélanine comme ko changer si ba ko bota ko ba no mataka mais c'est ici l'histoire au ici comme ta bandi na Afrique centrale et en Afrique centrale surtout tout le monde a biso surtout bandi ko kena makanisi bala que ça biso dans histoire wa ici biso que jardin d'Éden tout le monde a remonté jardin d'Éden c'est notre biso ba connaissance na biso ba historien biso ba connaissance et ça n'est pas Congo puisque tout le monde a bilo ce sont naître ndenge na ndenge pour yango ba mo ba que Congo ezali réserve ya monde entier tout à fait réserve au monde entier comme ce que ça réserve d'Éden na mo c'est a place nzambe ya nyonso tika ka ça le peuple moko doit ignorer biso pour rien na pas la place wana to ya comment na ba outil o ko na biso basala ki pesa la trace ya pierre taillée ya ngo la pierre taillée la pierre polie ya ngo to mo na ngo OK on est sur nous allons tout le monde est en espèce nous on l'exhibition en photo mais en espèce ils allaient ba pierre ou ba koko ba saïla ka pierre taillée la pierre polie oyo zo mon lancé oyo ils allaient ba outil de travail ils ont mon chose avec le couteau mon chose avec le kolo ba arme ya guerre ya ko bundela bande ko bundela oyo ni kolo kuna ya ngwana bande ko pelisi la moto so ba tout ici en haut des pessi moto oyo wana ni kolo de bande ko pesa moto mais oyo mikie oyo ba beyango microlithe oyo zali bande ko servir ba ko kata manzaka ko kata suki donc on a ça que nous mboyo ko bimisa msoka la rasoir mais le là de gilet na biloko na wana ba microlithe makanisi ni yaka bango kata manzaka makanisi ni yaka bango kata suki makanisi zaka na kosela ko la mbeli ko sela ko tout le ko la objet ko bundela ko la ba to benga likonga makanisi ki ko zwa moto bazui moto tant bazui moto na mabanga wana na kati ya mabanga nde bazwaka na kati ya argile na argile wana to comme awa argile terre argile to bengi mabela bikeko oto mikeko wana ndi ko pesa biso to sali banzungu ya mbeki oto benga na lingala banzungu ya mbeki basani ya mbeki tant to zui moto to zui banzungu ya mbeki to zui basani ya mbeki ba kosi to no lia makasa to sali basani to komposa na kono to komona na basani ya libaya tant bazui siko to ju moto to la mandenge ni to mona kana matanga mbala mingi fete ezali ba mama ba soka nzunga monene ba suspend ba moelo mabanga minene batie koko nanga na yo azoka pa makanisi wana azu moto azu nzungu azu mabanga a suspend mibale misatu azu koni atie tanga tie koni nde moto peli makasi tina ba degré sur sous moko pour monter kolamba tatele mesika moko tanga déplacer ko kuta nzungu mabanga se fondre
o atiaki wana ekomi mai aya kobeta boy ayoki son mosusu esika to aya ko découvrir métaux oto bengeli bende bende to découvrir yango wana mundile mtalakisa biso libende te po to longwana âge de pierre taillé âge de pierre poli on a koko asalaka nomade abandaki kotambola bisika nyonso alingi aya kolala awa mpona koluka ya kolia awa vandi ya malili aye alali ali awa soki amoni bafruit wana esili mbisi esili nyama esili adéplace aki kolanda kote mosusu mais awa ntango bazwi moto bazwi nzungu aye koyeba métaux œuvre liboso bayebaki ya libende basalaki ezalaki Congo o epesi kombo mboka na biso Congo bientôt tila donc liboso libende liboso basali outil ezalaki Congo ntango basali Congo nde eye kobota oyo tobengi agriculture ntango eye kobotama nde agriculture elongoli bango bazala banomade bakomi basédentaire base déplacer lisusu te bakomi ovanda esika moko nde yango ya kocréer baroyaume eye créer baempire yango tonango donc au moins que moto asisaka ni vie à kendera bipai na bipai nomade azanga esika azokende koluka peuple nini ya kodominer moto mwindo déjà bosanaka yango avant comme na âge de métaux ndia yeko vanda comme nomade comme pardon sédentaire alongo nomade comme sédentaire royaume et c'est créami na ba Rome vampire ngando nango vampire na biso ba Rome ezali bien organisé ozomona ki ezali na roi et na premier ministre ezali tina ba ministre ezali na nyonso bien organisé ezalaki na nyonso na yango tozalaki nango mais tozalaki pays te ezalaki kaka divisé na ba royaume na ba empire les grands royaumes ezalaki Rome Congo le Rome Congo oyo bana ko s'occuper na kati Afrique centrale na ba pays belé roi amande ko vanda awa ko ande ko bengi ndinga kufu azofanda awa tanga vandi awa azokende na Bangola na Gabon Cameroun nyonso donc yango moni biso na Cameroun na kata Cameroun ba pigme baza tout court biso balo ba rapé ki Congo ti Guinée ti ya ba ki Congo oyoka na ki Congo na Cameroun bambara bazali atona bambala bango bazali na bambara aba bambala bazanga mona za mbala kuna bazana bambara otela pena ba comportement ndenge moko yango zomona nde awa tobandi ko s'organiser ba pays ko vanda makambo nyonso nde siko to vandi ba Rome na biso kati ya Rome na biso tozalaki na Rome Congo Rome Cuba Rome Yaka Rome Yeke na royaume Teke nyonso zaki ba Rome bien organisé mais grand royaume pe bandi ko conquérir nyonso zaki Rome Congo ndazalaki royaume ya makasi nde yango moniki ndenge ntango aye alingaki liboso mpona kotaki mpo ke makambo evandi ezalaki Rome Congo ntango azwi arécupéré ndinga nkufu abaptisé ye nde sikoyo aye kozwa sikoyo Congo mobimba mpo abanda koconquérir biso mpo azwa biso na makanisi voilà alors royaume Congo wana ndenge bandeko wana mpona lelo bamiso bakenda ezalaka Congo central non bakongo kaka donc mpo makambo ezala bien soki bakongo nde tout ça bongo te royaume Congo ezalaki entité ya ezwaki Congo mobimba eye kozwa bamboka mosusu mais yango evandaki nde kana kati ya mbanza Congo capitale na kati ezalaki yango monike badesignarake ezalaki na bakongo eza ya Congo mais mbanza Congo ezalaki capitale ya nyonso esika makambo etika oyo avandaki na kati ya mbanza Congo donc ezalaki na bafrontière to na ngonga wana frontière ezalaka te tozalaka na nini frontière nini frontière eye na Berlin ntango nani ya Berlin ye nde baye kovandisa bango wana nyonso bavandisi bango nde baye komeka kokabola sikoyo nde baye kokomisa biso basangisa biso koma pays ekoti mpe na moto abaozomonaki province nanga na Congo ngai ezalaki na province ya mobuti ezalaki kaka royaume Congo nde bandeki kose conquérir nyonso za barome mosusu ezalaki nango barome mike na ntango bayeki barome kuba barome nyonso le roi le grand roi azalaki na kati ya mbanza Congo oyo azalaki na kati ya Congo quand on parle de Mbaza Congo, c'est Congo. Mbaza Congo, attends, nous avons un Congo qui est Angola, mais c'est le Congo, comme on a Congo, Mbaza Congo, il y a Katia, il y a Bisso Aou. Voilà, sens. Voilà, alors tout le monde a Bakéké, n'a pas Oumou. On est une province de Kinshasa. Donc, on a Katia, donc, ils ont une représentation, il y a chaque royaume. Ils sont obligés de s'occuper d'un royaume, d'un empire, d'un empire. Ok. Ce que nous avons numéro 3, ils allaient collier, il y a Coco.
teke wumbu ndasalaki en mondele te tala to poussa ndeko poussa na ko sengo poussa tala sikoyo ba dessin na makambo na so wala otaki yo kansa ke mondele me mutu mundi ndasalaki ba grifo to zomona lelo ezo bima nzo ndé kala ya biso bazo ezalaki kala mais sikoyo so to ke musika on la ko la griffe ya auto ben ya Versace ezali motif ya eza souvent motif ya bakuba ouais bakuba ndé belamba ba Versace ba Versace yango mo na ozomona ngo to ke ndenge mo ko Versace ah ouais ok sikoyo boye eza langage moko métaphysique ésotérique ya ba voilà biso voilà donc repousse tout le monde a ezali statut na Rome Congo na kati ya Rome Congo roi Congo azalaki na esclave na ye yesu ko azalaki soka vana mwasi na ye abandaki ko piétiner ba esclave ba loko ba marche pe na ye pona ngonga wana esclave tant ba bengo esclave ozali mwana musala roi azali mowumbu aza mokonzi ba wumbu zoka bateko wumbu banani nyonso bango ba wuta ba esclave ya royaume Congo. Donc bango ba ki ba peuple ba esclave ya royaume Congo ya bengo bango ba wumbu kombo mowumbu uti wana na kati wa konza bolinga kufa ba kundina wala na kala banda ko kunda mokonzi ba ko kunda ina mowumbu na ye vivant mokonzi banda ko kunda ye moko tina mokonzi moko vivant na se ba tie mais mokonzi bazo kunda ye na ba 0 heure 2 heures ba arrêter mai ba ko arrêter mai ba dévier mai donc ba dévier mai ba ko timona libulu ba ko kunda ye ya ko telema mokonzi ba kunda ke ya ko lala te ya ko telema ba ko kunda ye ko telema donc ba ko kunda ye nde ba zongisi mai eleki wana il y a la façon de conservation il y a funéraire cimetière tout comme on a été et ça qui va initier ne pas n'ako kino kunda motonyo sauté tout à fait motonyo sauté donc na mboka moto oya kokoma mokonzi après yene muto yebi que non moto na succéda na bagende na ba initier ba notable ya village ba initier ba ngonde ba kokende. Parce que les chefs coutumiers même sur la bête à tout par rapport au cimetière tout ça. Mais chefs coutumiers sont comme dans cimetière. Il y a un seul monde qui a pouvoir résoudre. Mingi tripoter pouvoir na biso muto ko ça ba katation na butu likolo ya cimetière non puisque cimetière est visible na miso ba chef coutumier akunda yo pour ça na makambo yo sur la famille ya coutume il faut pas bomba ko te ba kunde mu pa mona te donc ba vrai fumu ya mboka ba kunda ba place secret na kota ba sine ka ba milangi ya ba poko ya ngoni sine elaksake o eza cimetière ba kulu cimetière ezali cimetière ezali pour na ba poko cimetière ya ba biso tokoli na village totangi na ba village tout na ba toza ba villageois donc qui des zones ba geza bene ya solo mais tant que l'on toujours vivre eza na moi ba photocopie mais il suffit ko brandir o eza original nde fin ya lukuta ekozala donc lelo to fin ya lukuta cimetière ya mfumu ezali te na kati ya village symbole nango eza banzeta baoba na moi ba morceau ya ba milangi lokola bankudu omoi lokola biloko wana balakisi biso wana biso tobenga ngo mimvungu bakalebasi wana eza mo ba morceau ezalaki ba symbole place oye ba place ba antera ancêtre intel parmi na ba place wana eza symbolique pe ba frontière oye divisé ba village po ezala parce que cimetière nano eza monument en même temps eza point de repère oye ko rappeler batu de génération en génération tant yozo lingo violer loi oyi ba mabela ba voisin on va te dire ancêtre ba kunda bango wana ono biso tina zolo babwe ancêtre nanga bakundela ye bango balakisa nga limite fin ya lokuta alors nalingaki na meke mpe ko prolonger côté wana tu vois Afrique ki boumbu wana place na telemelaki muto ya ko stopper yango ezalaki Frank Lincoln si c'est Lincoln en anglais oyo ba destina na $5 parmi ba président ba $5 ba boma ye pona parmi ba makambo wana ba bomela ye pourquoi ezana même na ba pays ezana biso en Afrique ezana ba kombo moko ezalaki fondé na esclaves comme Gabon capitaine nango Libreville ezalaki fondé na esclaves tozui Sierra Leone capitaine nango eza Freetown autant molobi free eza libre town ezali ville donc libre ville non français na anglais donc na lobi il faut toyekola ancestral na biso eza pire eza puissant nini esalaki nini ezo sala en sorte que bato ba reconnaître ba entité oyo
bazala qui présent toza na ba génie gardien nango ba obligé sacré na biso oyo eza na ba pouvoir nango charger soki oyebi mot de passe to utilisation nango c'est enfin que on trouver soki okoli na famille moko azalaki déjà kala na christianisme voilà okozala ignorant ancestral na yo or yango nde ko stresser yo te okozala libre. Prenons l'exemple avant baya kopesa mankokolo bapesa ngo monde de cristal ozomona ezali référence ebandi na banana tina Guinée et puis parmi ba sommet oya mula ya milaye eza na mankokolo eza ba madi ya koko etc. tozali na carte nyonso voilà to divisaka chaque ancêtre to respectaka et tozwa Abidjan to ko beta awa équipe na biso ebeti na ba ebeti coupe na Côte d'Ivoire mais soki ba menaka ba enquête ya bato o ba baluka ki koyeba o eza vaste pouvoir. Quand on parle de vaste pouvoir toujours contenter awa kana RDC comme awa guide azo kumba biso na ba obligé o ya ko éclaircir biso azolo ba bien que même royaume Congo ezala ki prolonger tina ba côté mususu bato ba imaginer ka te alors lelo to respectaka et Abidjan po etongama c'est la reine de Baolé a sacrifiaka nani mwana na ye pona bangufu babima na mai boye ba traverser a sacrifier mwana na ye et puis ba wana ba sareta ki wana bato banoko poursuivre reine wana ozomona tozwi nani oyo tozwi Manguira azana Soudan au Pontaba azana Burkina Faso donc c'est façon oyo to respectaka ba ancêtre na biso. J'espère qu'aujourd'hui bato bazo s'intéresser mingi na histoire ya Kumugimba to ya wana ba épreuve oyo asalaki. J'espère que moni ba bato oyo ba ancêtre balimi so moni ba bato oyo Kumugimba mpe azalaki na bato tant que azalaki prophète comme tout ba Aaron bazalaki couronné ba njamba pesaki bango puissance na ba bâton de commandement oyo kopesa exemple ya ba biloko wana non yango ba posela biso la culture na biso pesa exemple ba posela biso moneti po tozo mona ba bâton donc bakoko na biso bakina mais mo tozo mona ke ezala wana ekende biso na lobaki nini Cosmogonie wana ba e enseigner biso ezali archifaux et archifaux eza lokuta eza ba photocopie na biso parce que yo tango mona lelo ba fumu bazana ba cimetière tous enfants déjà tous on pas guide pour lobanini donc ndenge hôtel respect na ndenge uti ko loba que oyeba kino ba makambo c'est à dire que mboka na biso surtout zali ko souffrir pouvoir na ba chef coutumier zate mboka toujours par terre bango bazali ko loba donc yo loba que oyebi na yo que nyo se so ça les mesa na théâtre to comme bon, question ya koloba bongo un initié d'avance aza lié na secret professionnel. Mais biso na yo tango zo sala makambo na soki totalani to yebani. Pourquoi mfumu lelo aye komi dévoiler na mokili pendant que siège na eza ya ko contrôler ba famille oyo azo gérer na kate ba village. Baye ko se baye voilà. Tozo mona mabiso bomani. Mutaza mfumu na village na ye mais à se retrouver na Kinshasa. Na Kinshasa. Ah wa ni siège bazo kabila côté pouvoir ezali na mboka. Oyo zo bomba. Yango zomona ba famille zo sila. Yango zo ba famille zo sila. Yo zo na makambo nyoso ye awa. Kuno tiki chaise vide. Ezo kambana ni kozo kambana. Ah oui, ça famille aux ensemble ba race. Mais yo ne fausse la kuna. Biso yi ba fumu o tomona mboka panda ko bimaki. Ko bimana yo moni na mbana mboka na kata village betan na mwa moko une fois des fois. C'est vrai, c'est vrai. Des fois. Et puis on demande ba président zo Luanda capitale, tout ça ko za mais les arrêtés. Les hommes na fumu ko ma papier chez fumu zo linga ba ndazali na ministère ya intérieur. Abanda ko ba ba musan fumu zo linga ba na ko chizi na kati assemblée nationale. Au pouvoir de l'Assemblée nationale. Pourquoi vous avez négocié l'Assemblée nationale? Est-ce que ça m'a dit? Il faut que nous négocier l'Assemblée nationale. Il faut que nous négocier l'Assemblée nationale. Puisqu'il y a déjà l'Assemblée, il y a il y a un pouvoir, il y a un milimo. Si il y a un consultant, s'il y a un problème, il faut consulter, il y a un fief, il y a un personne qui est ceux qui font bazaki bato ba respecter makambo bon que nous consulter bango kuna ndé sika makambo ko même fuma bimina balabala azui makambo nyoso mabe ateki c'est comme il prenait c'est-à-dire que bino de bogarda ba culture ba archive de na kati ba archive ya ba fuma tikala fuma ko kende jamais
comme même ministre Fumu jamais comme ministre. Fumu jamais puisque Arna Bokondi o ici la raté. Il y a oui puisque il y a Bokondi na et comme Azar roi et aussi la team ko la ko kufa ndé ba ko jamutu musu ba remplacer. Si ko lingo ba Bokondi musu artificiel ba ba ko na kata nzoto. Pour ça la moni. Kasi yango na loba. Système D tout ça na mais si ko pas le système Congo ya République. Pas ndé yango démocratique. Bazo mona ke bozo pas ndé bomi yango. Ba ancien soldat nakala baba no benga bango ba misiesie kombo ya ba soldat ba misiesie alors mfumu tango ayeko kima awa na Kinshasa eza ensemble barasi abosani tradition opezo gouverner awa ba mfumu pe bakolo mabele ya Kinshasa basali sikoyo otiki kuna administration na otiki mboka na banani soko yeko pesa pouvoir ancestral ya faut oza la accompagner na hiérarchie na yo natanga ba mama mfumu baza ba fumu bwala baza sikoyo yeko se paralyser a comment est-ce que ozo protéger ba objet sacré na batu wana ba famille wana yo ozo kambara kati ya royaume na yo donc nyos tu wana mokili ezo se donner na ko s'accaparer disons na ba bien matériel mbongo kaka bazo ni ko saila ka bongo or l'argent okumba ngo wapi devant la mort tobosana na biso ba voiture tobosana na mapangu tout abandonné mais ko protéger pouvoir oyo pe ba yambisa ki yo pona intérêt ya génération de génération et ça seule bénédiction oyo ko rendre tranquillité tant que ko rejoindre ban centre na yo lelo tant que tozo trahir ngo pona mbongo ya lelo tozo boma lobi vrai batu vrai bakolo parce que tant bazo benga moto nkulu aza ancien sagesse c'est lui qu'on appelle ancêtre ancien sagesse neti boto yebaki yango te mais tant déjà bango basalaki yango eza ba témoignage ko ezo se référer que biso bato to bandaki création ya boy parce que biso bilembo donc moto babenga ancêtre azali ancien sagesse c'est lui qu'on appelle ancêtre voilà o yazo penser na génération eyo koya après biso nous tozo préparer pour na bango o abandonné trône na yo oye ana Kinshasa ke kutana na président de la République pour na boy tufaka ye idée nini banda ko sanga na ba pesa ye ba pesi bango babandi ko sala ba désordre na bango ba tapage ya mboka sans toutefois pour faire marcher selon les principes ancestrales ndenge ezo senga mais nzambe bakoko asunga tokoko bakaka o eza rencontre malamu na kumisi vraiment bakoko na kokutinisa biso na mokolo ya lelo nzambe mpungu lendo azwa lokumu voilà ezali vraiment bon alors toujours continuer parce que bon na capsule au bandeko donc tout ça na moto azo maîtriser ba salle très très bien awa qui bozo ka commander azo payer ça bo santé pena côté pe dit na pe comment pas azo mettre pe ko solution biso lelo surtout na eloko yonde donc ikamusinga makasi il y a guide, il y a un accident de ces choses. Donc, c'est-à-dire que la rivière, tout le monde a la rivière, la biso, tout ça, le long il y a qui suba, le long il y a qui tika, tout ça, mais que tant que ceci que nous salana, on continue à fonder ici. Il y a un moni, na boko qu'on a biso, na mai ba subarate, na mai ba subarate. Au mai, ils allaient lier sacré, ils allaient mboka. Mai ils allaient mboka. Autant on va pas comparer que kuna mokonzi wana pour esprit ya mokonzi et benda bambisi et comme l'esprit des autres pour ya ko benda bambisi ba peuple ya batika balia parce que bande bombo mesika donc au-delà et là vous avez qu'on motiver dans ce bâti na cimetière ça donc on est pas salé de faut botia na mai azana pouvoir oyo bataki azana yango faut akinde pour ça là qu'il faut que batu ba se retrouver parce que ya pour ça on se là on se pour conduire mais na pamba koy et simba na sens wana donc mboka autre ça ba problème belé donc manque ya ba voilà mais tout est en numéro 8 et écriture ba benga ngo lukasa et puis ba loba lukasa o les écritures ba kosi biso ba ko bazali écriture était ma aux écritures o écriture ya ba loba na kasai les alliés n'empire loba na kati empire loba ndé les écriture na bango so comme on sinte lobi boy ba ko bazali na écriture ba kosi biso que tozali na écriture était bon écriture ezali dans le bandenge ni tona ko se communiquer ndenge tona ko commander ni mais les loba mso baza ko tel c'est mingi mandombe soki mandombe moko et chaque mandombe écriture mandombe ezali les écriture autre ko niango écriture mandombe ezali mais chaque royaume chaque empire bazali ki na ba écriture na bango na balangue na bango bazali ko komeka pour que na ko se communiquer pour que na ko
na kosala o ba wi kosala na sens wana mutu akosanga écriture te mandombe oui eza écriture tozoboya yango te écriture ezalaki reconni oyo ezalaki etombwamaki mais mutu na mutu mpe azalaki na écriture na bango lokola oyo soki tokei eza na journaliste mwanda tieba aza kosala recherche mpona kosala livre sur écriture oyo ya lokasa oyo. Voilà, alors toujours pour continuer, donc tout ça awa neuf tozali na epa ba tchokwe na Rome tchokwe ba benga mo mwanampo ezapi na 50 francs, je ne sais pas si je peux trouver 50 francs. Il y en a 4 à 50 francs. Pas na bango suki na eto pe loko déjà. Voilà, pas na bango bazwaki mwasi na première position. Pour moi si nde mutazo zwa zimi, moi si nde mutazo bota mwana, moi si nde mutazo pesa éducation na mwana. Pour balobi éduquer une femme, d'éduquer toute une nation. Moi si nde mutazo ko dire 90% ya éducation ya bana ezalaka pa ya mwasi. Biso mbali to bakaka 10% ou 20%. Ndi to bakaka. Yango bazwaki bango bazwaki mwasi na première position, donc on a totem na bango basaleli ye lokwana. Et la kisi une belle fille bachoko na kasai na bachoko bazali na Katanga, bachoko bazali na Bandundu, bachoko bazali na Angola. Bango c'est la femme d'abord. Femme d'abord bachaki na première position. Yango na pe mindele pe bazwa au monde que moi c'est pas oui au moins j'appelle ça on est au Caravane voilà la sens c'est il y a que la reine il pas déjà avant. Ba botoli biso ba comme si so ba président bango ba zu ba reine. OK. Voilà, na 13 awa. Na 13 awa la biso awa. Mobali nazali charge ya famille. Mobali. Et pas bayaka. Azu mutu wana mutu la kisi et nani ekiko to monyo na se wana ezande mobali. Balatis bazu mwasi batie likolo. Bazu mwasa memi mwana. Qui signifie que et pas na bango mobali ndengo zawana charge ya mwasi na ya bana ezana mutu na yo. Oba koko bande ko tangis na basine pe à travers babikeko. Basali ekeko mo yo na ka ekeko mais ezali na signification totale. Donc mobali abimi mandefu ayebaki charge na vie na ye na charge ya mwasi na charge ya mwana ube ya bana. Yango monaka mwasi abotami bakobokola ye. Abali si akokufa akozaka kobokola na mobali mais ezoki na contradiction te imaginez pas ba choko kuna mwanda tozana mwanda choko kuna mwasi mutazoza na ba azokipe ba poste ya minene na kati ya mboka c'est un peu contradiction exacte pas na bango est-ce que moi ça pose pas pas na bango mwasi azalaki la femme éducative OK pas ba choko pour moi si mutazo ko éduquer moi si mutazo bota moi si mutazo ko allaiter moi on va voir qui moi qui na première position mais pas ya ba awa ba exhibition qui moi si en charge té même si azo ko allaiter azo ko bota mais charge ko kata bilanga bazamba ko ba mutaki na ko kata charge ya ko kende ko moi si na na scolarité et sali mobile on a ébi a osa musana après yango et na les foot ko les foot wana yebaki na sima no ba bagoya tant basali pour la charge na bango nyonso même si parce que ça biso que gendarme moi ça tata na mbali mbongo ebeli na gendarme wa ça biso émancipation obaya za ka likolo pour loi na nature babenga nzambe tata ata yezo ba mina biso basali pe mobali na likolo na makambo tout ça la mobali za ka na liboso makambo nyonso yango bala kiso ba yake makambo nyonso donc attends wakala na ba initiative bazo kusala initiation ya basi moi ça bana ko la masque te mobali na la ko la masque initiation ya basi na balati mobali masque et initiation ya basi ezaki interdit ya basi balata ba masque pour nani pour mobali ndem ko la ki sacré. Voilà, donc là, les hôtels, c'est que Bishop et Mbali Photo, ça n'a pas créé tout. Il y a une responsabilité. Ça pose à notre responsabilité. Voilà. On va gérer, à gérer, moi, c'est une bonne année. À Zabango, la valeur. Au Zabango, pour tu as la place. Les charges, il faut que tu aies la classe. Pour pousser dans les bossos, pour qu'on ait la connaissance, pour qu'on faire ma famille dans les bossos, la connaissance. C'est-à-dire que Mobile, il faut initier afin que orienter moi c'est très important. Voilà. Donc comme on entend les amis, biso, bayindo, bakongolais, tout ça, on a mis tout dans l'histoire au Congo, on a que les Congos inaperçus des athées. C'est une période précoloniale et coloniale. Les Angonga, Tolelaka Mingi, Tobandeko pour mon passé, même si roi Philippe Ayagi Awa,
ayo ko senga pardon na makambo o bakoko ne basalaka mais ça histoire to ko bossa na yango te pardon oui to reconnaître ton ndimi yango mais ça histoire to ko bossa na yango te vers 15e siècle et ça moment où tu yambaki Jésus Christ ba yo mela biso to joyeux Jésus Christ bakoko na biso ba yebaka nzambe ba yebaka Jésus te Jésus to joyeux na 15e siècle na awa na discours to yebi discours en wana oyo Léopold bouleversé na ngo na téléphone o yebsaki ke bokende bosala bolakisa bango nzambe yebi nzambe me bolakisa bango nzambe na biso ko imposer bango ba péché bango yango to baki na kuna ke ndenge bayaki ko nzinga nkofu babatisa ye pour ka koma mo Christ na moment de yango awa Diego kao aye tala isika ba implanter na mbouchir pour balakisa ke biso ne bakolo Congo to za mutu musuma oyo ya lisusu awa ezati des implantations en a signé. On a embauché déjà ma bêtise déjà. Ça vient comme na embauché on va ah déjà na ba moko ba déjà na mboka oyo on a vu toko tango les sous exact na 15e siècle. Donc or que bango ça code de baso ça code on peut na ba musu explorateur musu moyen boya awa exact pour des code nous ozo ibati bomo na ga ke no ba kitise loko mo memba ça code wana ba musu ba wa le babi ah Congo moyen to kota awa exact et yana ba explorateur musu dia ba zu a bazali pour ba Diego Kao na Livingstone na Raymond Stone bazaki bana misala ya Léopold ndachindaki bango grand initié ndi bazaki bana misala na ngo bayaki na 15e siècle ndi bazwi mboka oyo ezaki propre bien ya Léopold le kwa nini na ba clé oyo eza ya ngana simbi le kwa nini na chemise na lati eza ya ngai likolo ya baptême mutu muso ko botula te Congo ezalaka mboka na de 15e siècle ndabandi ko so biso awa so ba pesio cantine otondisa éveilla otondicité ba ko kata o maboko ndesika ba kata ba ko na biso maboko de 15e siècle jusqu'à 1908 die Léopold nde abandai ko diriger Congo loko leloko na yemoko yango ti lelo bat ba bakate réserve oyo ya Maindombe etika la réserve ya royaume belge dans moto ko simba te yango moni exploitaka nani wana bando loté place wana ya Maindombe donc kati ya mboka na biso to pe na Afrique batia ba bilembo na bango chaque pays que musika ko simbate yesiko Léopold a déjà Congo na musika afula pina ye awate azaki malin comme ça on ko banga bande ko diriger bango na musika sina ndinga kufi atia makolo na kati ya Congo te a diriger Congo na musika on a pré-colonial tant comme na colonial les ali moment où il a cédé Congo na boko ya Belgique le la pays et tika la school avantage ya mboka na bango ezaki yemoko so ka pesi pays Belgique abandi ko coloniser biso de 1908 jusqu'à donc comme on a 60 jusqu'à ce que l'indépendance awa ezali carte ya ba tant ya commerce ya ba esclave ba noir nyonso oyo ba kenda tina ba Caraïbes tina ba États-Unis tina ba Brésil ba outi na kati Afrique centrale ba bengi nani commerce triangulaire ndi babandi en Afrique centrale donc vous avez ko belé na États-Unis na ba Caraïbes wana ba Mexique Brésil bande ko na biso ba utawa OK voilà alors tu continuer donc c'est à dire que mon mutuna moko baptême et bomu et neutraliser biso de baptême ni neutraliser biso nyonso mais banni sur la culture ça va bien beaucoup de baptême est-ce que c'est vrai que bakoko na biso lium toza wa boza bon na bakoko na biso initiation ezalaki baptême te initiation ezalaki moment oyo bazo ko initier mutu okoma mokolo okoma mobali surtout mibali okoma mobali okoma mutu oyo yebi makambo oyo na mutu moko évolue au fond la mise la initiation bango ba ba changer biso baptême biso na baptême te biso la initiation to comment la initiation école de l'initiation to comment on a deuxième salle ici ka bola biso ba otangela biso passage de l'enfance à l'âge adulte donc comment on a aussi une école d'initiation qu'on a voilà sikoyo ba bokoko mutsusu lelo comment moi il faut ba baptiser autour le banini qui eza wana eza mélange ya kozwa auto to embrassaki biloko mindele to bandi okotsa on na kati ba culture na biso o ezalati donc bokoko na biso ko yango pena ko biso baptême ko bunga na initiation nango komi okota na ba rituel mosusu ya mindele ne to komi okotsa on na kati bokoko na biso yango wana eza bokoko te ça la tout passe que de
ndele va réussir ça vraiment pour cotater vraiment dans le mouvement de biso. Bon, toujours continuer. C'est ici où l'autonomie indépendance en 1960. Insurgé Salami, tu y a bien indépendance Salama, il y a Nathan il y a Lumumba Babundi, Nabani sur Basali Mobulu, Matembo il y a une révolution pour y a parti avec club tant Abundaki à Betty Matna Mikado, avec club à Pauline Mikado, des club à Yaïko qui s'est révolté. Dans le moment où on a des siko, ils ont qui na meeting, ils ont qui na Imika, ils ont sangani na batu ya abako, bazaki na meeting ya Imika, batu na batu qui match avec club, ils ont la soulèvement wana, ils ont pesa pour tout en 1954, ils ont pesa qui na 60, tout ya soit indépendance. Sans soulèvement wana, tant mususu, il y a aussi la mablo comme souté, il y a un memagi biso na biloko wana. Donc match ya Vita na Mikado. Ceux qui c'est de qui par rapport il y a match de ya Vita na Mikado. Bah supporter soit né belé. Supporter c'est belé Vita Poli. Vita na tawana ezaki loko l'équipe ya ba Victoria. Ouais. Neti ya bato ya bokoko ya ba biso ba bana mboka. Ya biso bana mboka. Desem pende ya ba sango. Desem pende ya ba sango. Vita nezaki ya ba koko na biso ne masalaki yango. Ezalaki na kati wana bakoko bazombo na bakongo basanganaki na bato bana ba ekosala ezali avec club. Vita club babengaki yango Victoria club. Ni na Victoria club nde ya iko bakosangana bato abako. Ya bato abako ezalaki nani ya balieste ba Congo ezalaki ya Kasavubu. Nde tango bazalaki na Imika nde ba ekoskuta na wana na forte nani mobilisation ezalaki oyo bato basilika ye mpona bapolina Mikado nde baye kokuta na wana nde epesaki flamme na 1954 nde na 60 ekei kozwa indépendance. Toloba nini bato babunda ezala bato babunda to ezali ezalaki ensemble ya vie ensemble ya mouvement ya ba supporter avec club na ya bako nde epesaki nde pesa eloko wana poke epesa mwa flamme wana be la musaku kisasa mobimba qui n'est pas les alaranis bakimbangi ni bakitawani ni bani ni yango zaki nde mika nani ba ya bata Vita na oya abako nde basanganaki esangani na bato musunde epesa flamme wana. Voilà, merci, on continue. En 60 dans une indépendance, dans une indépendance en 60, premier président Kasavubu, vice-premier ministre naïe Ezalaki Lumumba a cela il y a 5 ans de pouvoir. 5 mois, pardon, 5 mois à PAM, étant que Premier ministre. 5 mois à PAM, étant que Premier ministre. Mais Kasavubu a cela qui 5 ans. Kasavubu a cela qui 5 ans de pouvoir. Mais le monde a cela qui 5 mois, mais c'est ma assassiné. Donc, en 60 ans, 5 ans, après 5 ans, le président Mobutu, qui général na moment ndai ayeko la coup d'état et pas ya Kasavubu ndai ayeko so pouvoir to comme en 1971 Mobutu ayeko changer combo ya mboka o babenyango les 3Z. 3Z signifie mbongo et comme Zaïre, mai et comme fleuve Zaïre, mboka et comme Zaïre. Les mots Zaïre ezali combo uti wapi et uti na tangu ya bakoko na biso tango mundele ayi atuni bango mai o nini ya lobinzadi Congo. Nzadi Congo, mundele awa ko Nzadi Congo akomi yango Zaïre. Nde Mobutu a récupéré qui combo wana ya Zaïre aye ko zongisa yango ati yango na kati. Mais est-ce que par rapport vraiment il y a quelque chose pilier na biso na bokoko na biso vraiment ezaki na sens to parler linga lobani loba appellation mundele linga saka na mindele yesu ko to kwa ko mundele ko makango Zaïre yule ki azonga na histoire comme ezaki Nzadi Congo nde bakongo bakoko na so baki mundele ki ko mango Zaïre ko ko Nzadi akomi yango Zaïre yesu ko respecter ka ndenge mundele azwaki nda komisa ngo mboka ekomi Zaïre, mai ekomi Zaïre, mbongo ekomi Zaïre, babenga yango 3Z na 1971. Ah, mais ça fait un problème spirituel là parce que bakoko wana ya kala bango Nzadi. Et c'est quand même Nzadi yo comme ça mo Zaïre. Ndezi kwa komi Zaïre. Et alors on ça mais ndele ba tonalité ba ngo son no ba ngo komi Zaïre a remi na ndenge mosusu. Atna ba vili mosusu ndenge mosusu ndoko benga ndenge mosusu ndela zo ko mango na komboleke o ko mango na ndenge ya biso ya ba business so akomi yango na ba critique ole ko dani Congo ko mala ka mais to comment na Congo c'est français. Ma frère mon toro pour Congo c'est français que on ça refait dans co on ça refait dans et le quoi c'est pas ni pour c'est dominer biso na ba bloc bien on va dans biso ba sens wana tant que comme 70 71 va changer
Tu es comme en 1997, baye ko sala epé coup d'état et pas Laurent Désiré Kabila ndi alongani Mobutu septembre 97 wana mo Joseph Nani Désiré Kabila a vu Mboka si en 2001 baye ko assassiné en 2001 ba assassiné Désiré Kabila moi on a ayo ko trône ya papa na ye ndi a vu place wana to komi en 2003 Mboka komi Mbutu oyo ka côté ya Équateur kuna guerre bimi bemba bimi toyoki na ba Congo azara soro babimi akati courant oyo ba maki to zangi mai solo to zangi bilei solo likolo ya banyangala kata pona moma wana toke na San City pona ko yokana toyoko bimisa 4 vice-présidents plus président otoyoka ki 1 plus 4 histoire mboka na biso tant to komi wana ti toyoko na Kabila tali ke toko tika la bongote ba consensus comme en 2006 première élection Kabila a se succédé les sous-soirs en place na Yabimi a Bemba Bitumbe Bimaki tobi ke Bemba na Kabila Bitumbe Bimaki ti Bemba kei auto bengi exil bakangi ya kei na CPI 2001 deuxième élection Kabila s'est succédé to comme en 2016 pour l'élection Salama raté 2 ans les sous-soirs de transition comme en 2018, Fatih Beton, on doit aller comme on a trône, on est le deuxième mandat, il y a Fatih Beton. Alors, comment on va y a contact, obligé à contact. Ok. Donc, on ils ont un biloko qu'on a mis sauté. Ceux comme biloko qu'on a mis sauté, ils allaient prise de contact, il y a obligé au temps où on est dans le 15e siècle. Ceux comme il y a besoin pour te faire des esclaves. Parce que sur le quoi, c'est des pouvoirs. On a mis sur le quoi, notable, le quoi, groupement. Parce que le roi, ndé comment il va obligé, il y a pas signe de pouvoir. Mais avant de ça, tu dois donner au pays esclave. Na mundele qui est esclave wana nda pesi yo ba casquette oyo tozomona oyo na ba sabre oyo tomoni oyo ba épée oyo. Ndé comment il biloko na biso. Voilà. Arme wana, ezali première arme ba ko na biso ba sali. Ba chargeur ba ndeko tia yango pupu, ba benga yango pupu ndibu. Ba redevant la pupu. Pourquoi pupu ndibu? Pourquoi pupu? Pourtant, ils ont mis à pouf, comme on a appelé ça en combo, pouf. Quand on dit que c'est une influence à Mindele, on dit pour fabriquer pouf. Donc, on a mis sur fabriquer Mindele. Donc, on a fabriqué en gros, ils ont mis et BKP. On va forgeron, si on va forgeron, on se passe là, parce que là, arme, calibre 12, poupou et islam. Mais oui, on a poupou, on a coché na kati pour des chasses. Bâtir pour des chasses, bazo soka yango na libendo zomona wana, ndi bazo soka yango pour de la chasse. Na mama benda mike, ndi bazo tina kati. Soki charger, moi pe mo. Il est bon ma benda to ko bimi ko boma, wana ma pe banyama benga ngo poupou. Donc biso lelo likolo ya yesu tozo ko vata ko inventa ta tongate ate katelité mais batongo to boyaka bazaki nani ntas ko vrai histoire bando sala tama donc ce ba raisonner ba se mettre bengi yango abi l'homme face au défi de l'existence ba défi bando ko mela bango yango bando ko relever ngo ko longola ngo ko banda ko évoluer biso le to ko ka relever défi voilà o zali monnaie o ba bengi palata o ba no foot lango ba impôt na tango ya époque coloniale palata yango ba no foot ba impôt mais palata oyo ba bengi ngo plaque de monnaie. Donc, on a besoin de palata. Mais on a besoin de connotation de maman ya kala. Oyo ka maman kala biki. Maman, na tikali kaka na mpata moko. Na tikali kaka na mpata mibale. Mpata mibale wana par rapport ya palata oyo nde bande ko benga bakoko ba benga mpata. Ah, neti lilope comment est-ce que ça na mpata? Mpata, na mpata wana partie ya palata oyo ya plaque de monnaie oyo nde ko yaki kombo ya mbongo komi ba maman ya monoko na ba. Voilà, merci mille guide. Je pense que tu as des gens comme la soupe. Par rapport il y a salle, il y a lumière. Je pense que n'habiter comment on a donc ce que salle mine. Tout ça quand la même salle. Ça il a divisé en 5 parties. Pour nous avons une partie historique. Ouais. Alors tu as une partie il y a du travail dans la nature. Parce que si biso bako on a biso ndenge banda ko sala misala na bango dans la nature. Dans la nature. Selon la saison ngonga. To ko sala bilanga surtout comme na saison B. Auto bengi elanga moké bandana na février. Ba ou dia ko kata bilanga a. Après ba loni ba musu ba lonaki. Sans saison on ko kata bilanga te. Saison A
tokóma bango na 6e mois bandi kokata ba 5e mois bandi kokata bilanga ti tokóma ba 7e mois bandi kolona nde babengi délai de travail dans la nature mais bakoko na biso bayebaki eloko oyo babengi agriculture mpona kolona bayebaki eloko babengi conservation conservation ya ba semence conservation ba semence bakoko bayebaki tala bandi kobomba bango nango babengi ngonzu wana eza kitunga babengi grenier na lingala babengi yango ngonzu oyo na forêt équatoriale na mona mingi bato ngonzu oyo esika bandi kobomba ba graine oyo bakolona na saison mosusu mais ndenge nini babengi conservation ya ba obligé oyo mpona conserver wana conserver ndenge nini bakozwa ngonzu oyo bakotia yango na kati ya kikuku oyo tobengi lelo cuisine bakangi yango likolo na kikuku sikoyo bakozwa mbuma wana batie banguba babombi wana mais façon que conserver ntango bazolamba na kati ya kikuku milingana ntango ezomata nde ezokende kosimba wana moyen bainsecte elia bambuma wana eza te yoka ndenge bako bazalaki na façon koconserve biloko na bango okomona mbuma wana ekofanda mpe 5 à 6 ans na nsima bayo kolona yango mpe liso ebimi façon ya conservation bakoko na biso akoboma nyama akausi akozwa yango akotia yango na kati ya kitunga moko boye bakangisi na kati ya kikuku mpe milingana ezomata mwa mosuni wana ekofanda mpe 10 ans sans ebeba façon bakoko bande koconserve biloko na bango ndenge wana awa tomoni Congo yango na liboso outil ya liboso bande kosala mpo basalela bilanga oyo komisa bakoko na biso balonga banomade bakoma basédentaire Congo yango wana epesi connotation ya mboka na biso Congo bato baza sédentaire bakolo mabele na kotimola toujours découvrir pe makambo belé ba richesse belé ba mabanga mingi tout ça donc awa sikoyo esaleli agriculture ya coton tozalaki producteur ya premier producteur ya coton na ntango ya kala mais tobengwisa yango soko ozongi mpe kuna tozalaki premier producteur ya banane na Afrique awa oyo tobengi babengi marché ya Bitabe eya na esika oyo banda kosala batransaction ya Bitabe mpo ekende na bapays oyo toza yango bafrontière nde marché ya Bitabe eza lie wana ya masine oyokoka marché ya Bitabe donc tozalaka bapremier voilà ya tubercule ya manioko mpe ya kana sucre yango tomoni oyo tomona kulingongo ya kobotama donc juste quand la biloko eza ba richesse ya bamboka mosusu l'agriculture élève le pays surtout zongi l'agriculture nzalesili makambo so komata kuta ta mabanga oyo atalo to komona ngo lesu penate siko biso franchement bakoko bazotala biso batikela biso nyonso mabele bango bazaki ba premier producteur ya coton bazalaki ya banane au Bitabe ya canne à sucre ya manioc tout ça mais lelo biso ce que tozo produire ni n'a pas mabina donc lelo de to balance nyonso na mabina na TikTok futuka foto zonga soto futuki to zongi na auto zalaka nde to komata to longola na distraction to za mabina oui mabina ezali culture na biso na chaque rituel na biso mabina bana kozanga na bakoko na biso na batamtam bana kozanga voilà na rituel na biso nyonso ya Congo na bamboka nyonso ba rituel ezanga bana kozanga mabina te po mabina ezalaki mtango zobina ezolamusa lelimo bakoko nyonso wana lamuka nde yango na culture na biso sans rituel ezangi mabina eza faux rituel nakati na biso bango za kimia pa na biso rituel nyonso fo mabina ezala po bakoko na biso balamuka sepela yango monaka atana epa ba mpe valongo so mona bazobina bazobeta ba masikulu wana mbonda masikulu ezobetama c'est que milimo ezomatisa makambo nyonso bakoko basala bamiso bazora mpe vers sauter donc parti mabina yango moni ke tozali na mabina tozaka makasi mais même tozaki na mabina ezalaki na ngonga nango ya rituel ntango mpe ya misala ezalaka na ngonga na yango mais biso sikoyo tobosani mabina ekomi tokomosangisa na ngonga nyonso voilà surtout mabina oyo ya kolakisaka bato nsima eza koloka bato wana eza ya koloka bakoko na biso banda kolabina mabina kolakisa nsima te soki tokopusi na kuna komona baimage ezali bakutan mindele bayaka na époque coloniale bazwaka mabina bakoko na biso ezali banda kobina mabina kolakisa nsima te biso nde tobebisi mabina kolakisa nsima tobomi culture toke na culture oyo ya mindele tosangisi yango mais so tozongi na culture na biso bantu tokomona ndenge tone kobina na respect na makambo nyonso mpe ya malamu voilà tokopusana déjà tozokochite mpona lelo tozali wana banda kolobela yango ndamu mpo tosisa
salle autre, c'est la 10 émissions, c'est la 20 émissions, car on a salle tu continues le lobby, le roi Petro Zala, le directeur et il y a misé. Je pense que ton lobby, tu as sur le guide, tu as bec, tu as sur Awa, ouais. Ils allaient pêcher. Voilà. Bah grand pêcheur, ils avaient Wagenya. Na Congo, Wagenya, ils avaient grand pêcheur. Pour que la pêche, et c'est que maïs rapidement. Et c'est qu'ils allaient bah shit ya maïs. Ndé sika bango basala ka pêche. Bango batiaka ba piège. To ko pousse na so to ko mona, oya ko mona na kati ya maïs yango yo. Ndenge piège. Pêche quoi ba Wagenya. Basala ka ngo mutu moko te. Basala ka pêche oyo ta mosusu na kati ya pirogue, basala ngo 20 personnes, 30 personnes pour bana ko monter maïs wana boko mesika botie ba piège wana pour bokanga ba mbisi. Donc l'ambis c'est un moroteur obima. Mbisi moroteur obima na kati wana. Donc bango ne bakanga bambisi ebele. Bango ne bakanga bambisi ebele. Pe esika batiaka ba grand pêche, esika ba nani wana esika bakanga ba grand poisson minene ndeka batiaka ba nance. Ba nance ba kotonga ba nance baki bakitisi wana po bana oyezali ndenge ba fabrication ya ba nance te yango yo bakoko na biso ne bana kotonga ba nance. Eza ba nance moko to bengi yango en vannerie bakozwa bambu bazuna ba rotin nde bakobanga kotongela yango po basala ba nance. Ça beta ngo chaud. Donc force physique donc ya biso. Bakoko na biso. Voilà. Mon espèce yango sala mutu moko te po courant do ezali musoko za yo moko ko matate fo sala ngo batebele. Na kati ya boîte wana nde bomati wana mutu akomata na piège wana akiakangi singa bakitisi nance nde tokomona wana ndenge bango nde bati banzeto tout bango nde bati banzeto nyonso bakitisi nance voilà akangi mbisi de bateau bataki de banzolo kwa maïto nde baza bato ba message na manjelo kwa maïté meza eloko nyonso soko message nango na kati ya culture na yo ata ndenge nini mai pa na bango koma lokola mboka mai yebi ba mwa yebi ke soki mai na moment o ndenge na ko kima yango na ko nanje ndenge ni poke na kima yango voilà yango biso to moso moni be to benga ngo kindoki onzolo kindoki bana na kisi bana ni ozaki kisi te zande ko yeba temps ya mai na kati ya mai ko ko zaki avant côte na kati ya mai ya ko la temps oyo eza temps oyo moyo to kota te pour mbongeza ya makasi temps oyo to kota soki mbongo comme na moment oyo na ko kota na RTL. Voilà, to comme na suka merci mingi guide pour na temps à partage vraiment message ni ya sur groupe c'est donc pour la loto clôture bon message on a lelo to ko sa bandeko mise za dispo to landa émission na biso oyo ezali émission oyo ezo tombola bokoko na biso ezali émission oyo ezo salake to longwa na molili to bima na mpoasa esika ezali oza lumière nde yango lumière ezali olandi émission oyo oyepe mise oyeba nini eleka na mise émission ezali partenariat na kati ya mise bokoyeba nyonso oyo osambela pe malamu nzamba yoka yo yeba koyeba culture na yo soko yebi culture na yo yeba ko sambela malamu okoyeba côté ya mabende ko yango ko sambela moye ya te côté ya malamu ko linge tikala po culture ezana biloko mibale ezana ngongo ya mabe na ngongo ya malamu yango bino omenga kindoki meza kindoki te toya to lande émission oyo soki ba kotia yango na YouTube sinon to kota poke tozwa ba vie ebele yepe azwa asala pe moyen peke to bana ko landa kaya tout moment poke ezla malam merci na bino nyonso merci na émission merci na bandeko nyonso ba ko landa merci pe na réalisateur ya émission oyo au parleur merci c'est vraiment na Jean-Jacques Manona responsable exposition on a quatre musées tozali pour na bino soyez les bienvenus na mutu nyonso maboko na biso ya ko fongwama to yambi bino. Voilà, merci mingi au parleur et comme na sukala tozaki na papa Jean-Jacques responsable il y a ba salle d'exposition tozali na temps il y a partenariat oyo il y a au parleur na misé to continuer lobby biso pe to rozala na ye to style cette autorisation na Yemoko le directeur le professeur, le directeur, mais c'est pour ma question de fond, les sous-sous, vous avez belé, Nathan, on a peut-être faire découvrir Bino, tout ça, sous un guide, Chikinaïpe en tant que grand chercheur, il y a peu à Zokusato européen au Kabouana Penaye, tout le monde qui n'a visite, toujours panafricain, n'est toujours Zalara, tout le monde paye peu aux un message nini, il y a ça, tout le monde comment, un message pour lui. Na papa Jean-Jacques Ninga Tambo Sibiso yoko yakipe ya visite okuta ino par rapport ya makambo nyoso on a retenu mais lui que sur l'ingo sambela lo sambo nzamba yo kayo il faut ko ba culture na yo
Oui, bien merci, papa journaliste Mukendi. On a tout ça la clause. Les alignants sont autoloba, c'est réel parce que après c'est des détails par rapport à l'objet sacré batikaki. Mais l'objet sacré n'a pas besoin de charger, n'a pas rituel lango. Chaque statuaire, tous les statuaires agissantes, j'espère que bazana va secret nango. Au coco tate kuna. On va changer pour ça par code nango, il y a des statues monsieur. Les gens ont statuaire, les alliés parfois avant approcher chaque objet ils ont une cause. Si vous avez un objet, il faut déverrouiller l'objet. Code de Fezala. Sans code, si vous avez une visite, il y a une multitude. Il y a des visiteurs au Bazali. Il y a des connaisseurs, il y a des non-connaisseurs. Les non-connaisseurs, ils ont une photo. Il y a des connaisseurs, ils ont une on a des connaisseurs, nous sommes pour avoir connaissance, mais nous sommes pour la recherche scientifique et recherche spirituelle. Merci beaucoup. J'espère que Ozo se retrouver dans le cadre de Bamalo Bananga. Donc, nous tout pour le pouvoir ancestral au vivre miracle, il faut oser lier dans le principe. J'espère que l'activité nous va pêche. Les pêche, ce qui est coquille kozwa. Mbisi est comme impérar na ibale et ça nos principes parce qu'à l'époque moi si akoki ko benda filet ya mbisi te lelo azana période na mabe akiko se mélanger na banani voilà que mbisi ko mona na te ba no respect ba principe et en plus ba cette na biso ba siba ki ba nini ba épidémie siko ba se protéger ki ndenge nini bazala ki na ba combinaison ba mélange o ba banda ko sala ainsi qui accompagne na ba rituel. Chaque statuaire est un rituel approprié où il s'est les miracles. Donc jamais un rituel et intronisation d'un roi ou un chef coutumier, tout ça la yango na nini ya mutuel de mutu akufi tout ça la cérémonie on a de même. Il faut qu'on trouve ba oyo bazana orientation wana ensemble na kozala na orientation ba objet sacré où ils ont représenté tout témoignage tout ba point de repère côté ba koko na biso ba outil terme ba lobaka et kenda ba koko batika bato ngonga ina yo en même temps ba œuvre oyo lelo yo kozwa histoire ngoma à l'époque wana ozalaki te même maman boti ozalaki te donc cela signifie que nyostu oyo e akoloba mela a eza théâtre te mutu il faut ameka un peu kotala na sima. Comme ça, ameka pe kozwa bokebi ya côté azoken. Donc le to boyi no ba charlatan to yé vraiment na source tout monde a c'est ça, il y a mon autoloba. Makanisa batete. Aye ko inventer makambo, il suffit ko brandir ko eza original, eza fin ya maçon junior. Voilà to ko se retrouver na ici ka o eza clarité, il y a ancestral to ba œuvre, to ba objet sacré ya mboka. Ça signifie quoi? Tout ça est tant aux autres s'engager à orienter, il faut qu'on ait la peine d'information. Puisqu'il y a certains gens à qui agissent c'est pour vraiment. J'espère que du début il y a émission orientation. J'espère que Papa Guide a mis un peu pour valoriser par rapport à une histoire vraie et à peine la réalité. Ah ouais, tout ça la misé, na la musaka o ezali œuvre d'art. Mais côté ou spirituellement, le niveau ancestral est un peu caché par rapport à l'endroit de ça. Mais est-ce qu'il y a une possibilité, comment ça la salle œuvre d'art d'activer un mais tout à fait, tout à fait. Ba charge à Kango. Chargement on a est lié na orientation et ba all baza couronné to lié na chargement ba bilo couronné. On va c'est la question précise. Tout le monde œuvre au roi Philippe. Ouais. Basuku tant ekomaki basuku bango mo roi mini Congo auto bengi rozombi ayaki baye ko charger ngo lisusu basalaki cérémonie ya ko charger ngo lisusu ndenge kendeke zombi baye ko charger ngo basalaki cérémonie ya makasi baye na mabio muso utaki mboko mabele muso uti mboka po baye ko charger ngo lisusu na kati ya œuvre wana soko luki na ba image ezali tant bazo charger ngo biso to participer na makambo to mona ndenge ba ko charger ngo lisusu œuvre nous ça pose l'appel de l'eau
bokoki kocharge yango baevre mosusu ezalaka à partir ya barituel ezosalama nde mpe pouvoir nango ezomataka makasi na sens wana. Merci beaucoup papa. Donc tout ça clair. Donc tout le monde a bikeko pe ya maman Maria tout ça. Chaque fois besoin de se recueillir liboso nango besoin ba te ki besoin matin sur j'espère que Mindele ils sont joués avec nous na nyonso. Non, j'espère que lobaki masolo wana tellement boyebi eye mutunyo so comme zonga na ligne na ye. Te pourquoi pas linga ba so yebisi bango bikeko. Non, amoni mabe, mais sur l'accès maman Maria wana mon déclaration wana et salema nous à l'époque nous allons qui peut influencer na carte ba connaissance na bango to déclarer ngo na nini ya ayam que comment est-ce que biso to adoraka ba montagne na bino ya Suisse pendant que biso peut toujours reconnaître tous na madi ankoko biso peut to lingi to kotisa ya biso ba entité na kati ya ba génie na bino to adoraka. Donc vodu yango mona ba sala bongo ke azui maman Maria che wana azui ba ekeko ba koko na ye a placer wana eza forme nini soki bolingi to reconnaître ya bino bo reconnaître pe ya biso mais retard Afrique toujours soit couleur petit à petit na sens loko basila yo tango ba mindele ba ye apesi biso croix et na deuxième salle tozui croix bakoko na biso batikaki banzambe na bango te okomona bakroix mosusu babakisaki bazwi basali croix babakisi baancetre na biso mpe mipanzi na mipanzi toyambi ya bino me biso ya biso mpe totika yango mbala moko mpo totika yango ezalaka na pasi yango omoni une partie ya mayele mosusu etikala bazwa nyonso te puisque balingaki kotika te ena ndenge alobai ke mama ya nani ya nzinga nkuvu abombaka biloko mosusu soki wana tomonaka mama nzinga nkuvu oba mosusu mpe bayebanaka mpe te. Voilà, mais question moko mpe déjà parce que de fond ndeko mpo azali awuti ya biso Congo central baza kotalisaka lisolo likambo bakroix biblia moto aza komaîtrise makambo oyo mpe mingi toyeba yango mpe déjà est-ce que lisolo ya yesu wana esalema na mboka oyo ya croix wana ke croix euta mpa na biso ya yesu lisolo ya yesu esalema na Congo oyo bino bozali kogarde barchive ya mboka na biso Congo lisolo ya yesu est-ce que salema na kati ya mboka na biso moko na Congo central ke croix wana bandeko ma histoire bomona ya bible eza na Congo awa on a yebi na Congo central ezali première église catholique au implantée na Congo eza na Mbata Kolonsi na nzela ya mwanda ezali première église mais bandeko biso non Mbata Kolonsi wana endesika yesu azalaka non Mbata Kolonsi ezali première église plantée na kati ya Congo tokomona histoire yango mpe na deuxième salle toza kaka kokusa yango lokoki eza makasi première église catholique baimplanté na kati ya Congo Mbata Kolonsi eza na mboka bambata Mbata Kolonsi eza ethnie Mbata Kolonsi eza na Congo babengi Kolonsi na français babengi yango croix yango babengaki Mbata Kolonsi. Papa Jospin, il faut expliquer là parce que yo le bayra bokil mobimba que Mbata Kolonsi nde sika yeso azalaka ba preuve que tout ça bon to awa to zasko pena ba gardien ya ba archive ya masolo ngo mokil mbeza kolanda biso parce que au parleur les sika le contati ba grand guide a tel biso que non Mbata Kolonsi ezali esika oyo mindele ba implantant première église catholique na Congo. Ils ont Mbata Kolonsi la première église congolaise. Déjà Copa Mindele. Si quand au 15e siècle ils ont des sika implanté la première église catholique na Mbata Kolonsi. Rien à voir avec Jésus, rien à voir rien à voir avec Jésus abanda quand on a fini. Ils ont une première église catholique. Papa Jacques, il y a un problème. Mais mutuana do sengaye kasi soki amoniki yebi aye abiso zali awa. Contredire biso peut la kisai na babisika ngo. Toi pe nango exposition nango ezali. Exposition nango ya Mbata Kolonsi awa. Ezali. Ba preuve ba revenir. Preuve ezali. Donc merci beaucoup. Est-ce que ceux qui bogi ko zoma parti on tro kende sika ba moni bola ça on peut na image. Preuve à la couille. Ezali oui tout bogo la ça il faut mona pourtant envoyer on a des preuves. Ma caméraman tout donc c'est pas ya journaliste. Oui voilà. On parlait soit on m'a biso que ndimana bozo ta image muke Mbata Kolonsi mobimba bande ko basota la biso papa je suis on a biso za pe chercheur ba loba on peut na kati au parleur bisika ya ba grand connaisseur tout ça. Mais toujours kende mokile bo ba romona papa je sais pas quoi parce que bato belé kota ba mobongo to pe bato belé msupe ba benga rapport bato msupe ba kanisa bongo mais ils a makambo scientifique preuve contre preuve ils bisika ba chercheur au parleur tous ali ba chercheur to kende kota la yango po to yo kapena li solo ya solo kota na moto ya bato ya bokoko ya vrai
to palanga te ndenge lobi que loko mindele ba kotse biloko belé na kati ya boko na biso to comment les loko kanisa pe kezali vrai voilà alors les cochets qui n'a cité na suka film bon au parler le rôle au sengi au parler les ali place à vérité trop comme papa journaliste mutende omoni mundele masonge na yeza na maboko ya ba grand initié oyo bazalaki nommé comme ba descendant ya ba oyo bazalaki ba grand initié na kati ya mboka na sens nini batu bayeba quand même les 4 signes opératifs oyo bango moko basala toza na addition diviser multiplier toza na soustraction eza parmi babiloko oyo nzamba kabola na kati ba race ba pouvoir na kati ba race du fait que mélange komaki na yo pesusu eza na ngokati na yo mais bango bazalaki basé na deux signes négatifs divisé na moins biso nde tozalaki na héritage bango bayaki ko kabola biso pona ba bénéficier to ko ya ko neutraliser biso pona bango ba bénéficier na richesse na biso tout court même ancestral na biso na ba ouverture ya ba place mosusu na landaki papa lobi ba mantsamba makazu oui mais eza na ba situation mosusu et dépassaka ba obligé ya kopesa comme ko fongola loko mosusu parfois izo senga maki Congo et panzana enfin ko bwaka ntsamba obwaka lozibu lutondo pona ko remercier lo lenge a obéir na demande na bino à exécuter place wana ezalaki impossible pour atambola donc 4 éléments oya cosmogonie na biso ba noir et joua carole appel na yo même na kati ba cimetière ezali na 4 faits ka ko sala en sorte que ozala en contact il faut au filmer l'air obwaki makazu terre obwaki ntsamba l'eau et puis fait wana ezo signifier moto donc enfin que bancetre ba ko fongola matoi ba yoki donc tozalaka awa te pona koya kolobela oeza na temps réel te tant que biloko eza préservé awa eza na biloko eza noté tant moto azo contredire que kuna nde kulusi si c'est komala na yebisa ye na yebisa yo croix non c'est archi faux na bande ko mamango sozu soki totali na ekeko wana ya bachokwe na front nango awa eza na croix sikopoto lobake croix ezali ya mindele na yebisa yo eza signe ya fongola oyo ezo rappeler même arrivé ya mwana baptême ya bansete na biso à l'époque ezalaki te na basan ezalaki na sens alongwe na endroit soit bazo mesinisa ye ndako na ye po atika kolelalela bako rouler na mabele baptême onga na kutaki à l'époque na temps wana koko na biso bando sungaka batie ça croix wana chemin ya croix eza lokola fongola ya porte d'entrée tango yena lelo tozomona na hôpital ba placer yango na cimetière soke kuta yango place okosalela incarnation parfois kozonga susu par ça dépend ba mettre ba seigneur du karma les 4 vieillards les 24 vieillards ceux qui va permettre au sala ozonga lisusu c'est là et cause à la facile pour na yo voilà mais mbanga susu eza ndenge tozo songa parce que il y a d'autres choses où il y a biso te ozomona photo to sur le mokili to un peu échange ezalaki to oui ba kana batanga kala pe troc ezalaki ngana sana mungwa yo sana mwa manyoko na yo kopesa manyoko mais la question que yo ndekolo manyoko troc ezalaki mais donc troc quand on se na ba objet tout le monde ba objet voilà objet apprécié objet tout le monde on a apprécié objet on apprécié yo pesi mo voilà ce que on a biso écoute un peu trahison dans le sens que les autres tous un piège naba tu biso misusu kaka ndenge pe toujours découvrir que biso mo toujours ça la piéger dans quel sens ni que to koi na eloko mo to tangaki o eza mondele muta komaki yango tout à fait vous comprenez ou bien bateau bazana ba intérêt moko quelconque na sima ba komaki yango pona ko dérouter beaucoup qu'on a biso alors tant toujours tiango pe netande ike or que to lobi pe lukuta mais bateau pe ba copier yango neti ya solo tu vois et Dieu comme tu as découvert en Bouchira fait Congo. Effectivement. Or en réalité, quand on a vu ce bazar là en Bouchira wana, pendant comme la maille bazo sokola yango. C'est que a découvert qu'en Bouchira fait Congo pour na mindele, pour ba monaté, ndena découvrir pour na bon mais pour na biso ils a découvert était des gens to bandé ko vanda wana, to bandé ko la wana mais la classe ba ko sa biso ba tang sa biso c'est Dieu quand on a découvert la Bouchira du fleuve Congo. Voilà, il y a on a ba certificat qui nous chité. Merci bande ko nyoso bozo Rolanda biso parleur to komina suka bon tozo kende
kuna bisika wana parce que boyebi que tous ba chercheurs ba scientifiques to bande ko belé ou ba meka un peu ko belé comme Mbatakulu. Alors juste lobi to continuer nango un peu plus mais tous un peu moi extrait parce que bande comme sous to pe ba mangoma msusu bazali ko penser que likambo ya yesu esalema ki awa na kati ya mboka na biso Congo ezaki na Congo central croix wana ezalaki ya solo bel et bien balobi likambo ba simoni balobi makambo belé mais trop tous ezali ba recherche scientifique oyo ezate les évangiles té au parleur ezali église té yo lobi likambo etikali bongo pièce contre pièce parce que ezali totambola mokili mobimba to voyage bipai na bipai ba frère ba billet ba partenariat oyo bozomona bona ba miser ce n'est pas de la blague. C'est parce que Haut-Parleur, c'est un média très crédible. Alors, tout ça, la avec beaucoup de sérieuxité. Tout qui est touché. Et puis, on va continuer toujours. Ah oui. Oh, il y a Bakamba. Tu es on a une croyance parce que croyance ça veut dire que ça n'a vraiment tu peux croyance puisque on a croire dans Nzambe bana croire dans Nzambe na nini bayeba que Nzambe existaka na na bayekuna bayeba ka Yesu te biso no beaucoup na bayeba Yesu ba Nzambe po ba musu bazo benga Nzambe vili mukulu ba musu bazo benga Nzambe mwaweza ba musu bazo benga Nzambe nzakomba ba musu bazo benga selon ethnie Nzambe azalaki na kombo na ye na chaque ethnie to ndai kusambela Nzambe to yebaki kombo Nzambe mais Yesu to yokoyeba na 15e siècle tango ba pasteur protestant baye tango ba première église en Batakolosi yango wana tango ye ndete yokoye parce que Yesu tala Batakolosi tanga yango première église Batakolosi donc la première église portugaise au royaume Congo donc ça n'a rien à voir avec l'histoire Yesu exactement donc babi vu de la croix de Mbatakolosu n'habite pour changer en autonomie on a la bête à la le on en a profite le bi on en a profite ko tsa iso biloko oyoka ko meso maza ya makasi ko mapana ya makasi biso donc église catholique ya liboso na Congo central na Congo mobimba bayaka ndeko tshele yango Congo mobimba première église na Congo mobimba yango eza na Yesu moko te ya mutu mwindu Yesu babi ya monsieur na kombo ya Yesu qui explique combo ya Yesu ndeko première église catholique na Congo première église catholique na Kinshasa yango Saint-Léopold yango basangisi yango ibale Saint-Léopold na Kinshasa oyo Batakolosi donc bakoko na biso rien à voir na makambo et puis ko yeba oyo na 15e siècle na 15e siècle tango baye ba sala précolonial pour ba ko mapena coloniser biso ni na 15e siècle ko yeba croix oyo to benga Batakolosi ba implanter église à liboso catholique donc ali ba signe ya domination mondiale rien à voir na biso ta mokete biso pe Yesu pe lokuta et en même temps to ko embrasser croix ba bisi banzambe na biso mipanzi tout à fait OK yango wana tango bango balakisi biso croix biso ba bisi banzambe na biso ba ko ba ko na biso ni basali batina to ressemble la ya bino na biso pe fosa c'est comme biso lelo oyo to longoli na banzambe ko te biso moko tiki kaka ya ba paya on est tombé tiki kwa moyibi fazara pene Yesu la Bible on nyoso ba forme ya ba croix na bango
Voilà, mais tout le monde nini oyo zande nini donc balaxi na mobali tout ça na bon ngolungundu oyo za statut moko ba rituel statut ba rituel tant qu'on est au samedi la nzambe nous avons des statuts pour représenter le corps nzambe pour tout samedi la nzambe to reconnaître nzambe na ba statut na ba bloc que nous reconnaître mais à monsieur pas statut on va ko jouer des rôles donc quand on a statut que en sima wana et ya le quoi pas ba yombe et benga kisinkondi dans les statuts à punition c'est que bible zo boyi sabato boyi baté c'est que quand on se bat quand moyibi bon que le punir yo ndio na statut wana pas ba yombe kisinkondi et ya le quoi la photo genre va c'était là ba yibinga ba tronçon ba clé awa na ko ya awa muto azo détenir et ko oyo sati o na ko pesa ye ozo mona nzimbo na soka zui ya ko pesa nga clou libende c'était na léché na lemboli na bandi ko loba ko saka yango to linga ko saka la bana te yo oza kizenge eza mabe yo oza boy maloba eza mabe na bandi ko saka yo muto yibinga téléphone nanga obe yibinga trousse téléphone ba clé nanga na ye awa na pénir yo ndena ko zwa la mel wana libende wana ou clou wana c'était na tsuba sika na ko tsuba muto nanda ko yoka pasi côté wana pasi ya mukete o benozo ka ozo kufa na minti wana soki omoniki okoyi ko talisa et pas ba clairvoyant bango ba monike oyibaki eloko ba traîner ko zonga soko ye ko zonga na ko mema awa o pe futi pe banzimbo mususu tango ko futa banzimbo o futi banzimbo nde ba luki sika na fonsaki ba longoli ye ayebi ndenga ko punir ma yebi ndenga ya ko guérir te ba ko tinda awa ndo hôpital ba ko na biso OK à travers ba projet oyo ndi ba ko na biso ba bana ko guérir bato spirituellement ando guérir bato naturellement aux maladies mort naturel mais spirituel awa nde ba bengi divination des guérisons na divination et guérison biso na boko ko na biso tozali na 3 catégories ya ba divinataire to bengi banganga nganga za mabete ba divinité divinité zali ba bengi nganga ngombo nganga kisi nganga buka ezali na 3 catégories nganga kisi nganga ngombo nganga buka nganga kisi azali mutu oyo azali ko sala ko pesa mutu kisi poke okende ko salela nganga buka azali oyo tomoni wana oyo abomaka ya ko sala kama abomaka nganga buka la kisi ko buka nganga ngombo azali guérisseur oyo bengi ba clairvoyant bango bengi ba nganga ngombo bango bazawana ba guérisaka bato ko yeba pour la maladie pour comme makamute les la vie na famille bango bengi bango banganga ngombo ba o ba pesa ba solution na ba problème à battre bango banganga ngombo ba clairvoyant kisi ba bandai ko bimana école wana tout ça na école là école wana to ko ya po to bandela ngo école wana passage de l'avance là déjà école voilà merci mingi bande ko ngai ozomona soki moto ayebi bokoko fo kokeba na moto wana vraiment c'est très dangereux. C'est très dangereux. Le lot besoin que to kota na babiloko moko boye bota na ndenge mboka na biso to komi vraiment to bungi le lot bato aza koyiba mabe ezo continuer belé tellement pour moto ayebi que non roloba au nom de Jésus moto ngo roloba ka pardon moto ngo roloba ka merci mabe eza ko mati tellement makasi or que tant osali bongo oyebi bokebi moto na baza bato bokoko moto na baza bato na principe baroya awakaka bazui nini wana alléché alobi makambo mabe yo moko tali boye donc comme le ba problème na vie vraiment tout éviter ba makambo tout éviter ba problème na bato to ba toujours na ndenge nini rosolola et osala très bien merci to komi na suka merci na bino nyoso bolanda ki biso mingi na éviter moto na moto ko pesa contact na yepé et osala vraiment plaisir ya trop banana guide Shekina. Bon, merci papa journaliste Mukeni to pesa kaka slogan o bakoko batikela biso na kati ya kosala ba recherche na makambo ancestral to sengi mutu siama sikama tatamana ye tatamana kilivo to abotuka mukinkole kya mundele to avuata lulendo lwa tubikila bankulu to na muna tonono ete lumbu eki yeti sala mubonso beta tomba
chiku musu yema longi mu misamu bene ingeta mukumbo tata nzambi mpungu yelulenu lwabakulu bamwela Kongo ngatu bobara ingeta ko bangunza baboso no munza ya mvimbo ingeta tunakimana fio tigaka. Voilà, merci mingi. Topesi bato nyonso matondo na oba Holanda, napesi matondo mingi na mwasi na ngai na Deji Lukau. Na opesa contact na nga contact na ngai na musée, so bongo mona nga na musée, naza awa du lundi au dimanche na travaillaka awa. Tozobunda poke bokoko etelema, kingonza etelema, comme na nga manoana. Merci mingi. Matondo mingi bande ko na ngai to comme na suka bino bolandaka au parleur lobby de but de découvrir aux ali salle oyo to comprendre ndenge vraiment aux ala bien de recotation la profondeur. Merci na partenariat au na misé pour la confiance et crédibilité na média premier média panafricain en RDC Congo au parleur. Merci na ba Binonyo sur la fidèle téléspectateur Nabiso, Amtinson Oiseau Nabiso depuis quelque part, la reine du royaume. Merci na Kokori Kolfungula, le Saint-Esprit, on ne le voit pas, mais il est parmi nous, Topé Sibambo Tebele, Maman Nanou Soki, pour la mboka Nabino, pour la culture, sérieux, Yango Oyo, et ça l'a vraiment bien. Aux hommes, on a que l'initiative au Limera Mingi, pourquoi pas Tata Mossi Yabana Nene Mokela, depuis quelque part, Bissikawa Pazwami, Topé sur vraiment Bambo Tebele. Vous allez m'y baler, donc tu peux sur Bambo Tebele, pourquoi pas papa Nabiso Sunda, papa Nabiso ma vungu, tu peux sur Bambo Tebele, on a bien tout cinéma, peut continuer, lobby, tu allez à Obandou, comme on est dans un monde de réunion, travail, séance de travail, dans mon attente, un partenariat, pour profiter vraiment, te faire découvrir Bino, Maïnin, Misé, Zali Kobomba, la recherche scientifique, au parleur, ils allaient essayer à le contacter, ils allaient essayer à pièce contre pièce. Au lobby, Total SAP, tous en place à Mokimobimba, sans parti pris, sans que tout caché, tout volé, non, vérité pour les Napoléons, les Moussala Nabiso. Nanabino Tokutani lobby, Biso Tozara Awa Moussala au prochain numéro.